ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Wana moto na pied te manzanga akiti de logo na si ati Policier,
C'est dynamique Fachi. Bonjour monsieur. Monio boye koyamba corps ya Etienne Tshisekedi. Maloba na wezani. Toye koyamba corps ya papa Etienne Tshisekedi po biso toza ba allié ya UDPS toza nasima ya honorable Laurent Batumuna Kandikam ou ya sa conseiller ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi président de la République. Tolingi to la kisabatu boye. Batu o ba loba ke Félix sa président protocolaire. Par rapport à l'événement, nous avons que Makam O Bako c'est la président protocolaire, Azalaka président protocolaire T. Batu Oyo, Baza contre Mboka na biso progresser, to côté les mila bangoti na suka. Yango biso ba allié ya Laurent Batumuna, MC Toye ko soutenir ko yamba ko ya président na biso Etienne Tshisekedi po to kende ko tika yango pe to participer na ba obsèque na eti na suka. Nde yango wana omoni toza ko célébrer na joie po balobaka mukola kufaka ekomaka lisu matanga te ekomaka esengo eza feti tozo fêter po papa Bundi Bitumba Makasi. Aujourd'hui le peuple est victorieux, ça a été sa lutte et à la finalité makambu et salami ndenge asengaki ezala. Donc le peuple a maintenant la victoire et nous sommes fiers de porter ces croix là. Merci. Merci. Voilà, merci Eugène Pangou, merci à toi aussi Vasco Pangou pour l'assistance. Donc nous sommes toujours devant l'aéroport international d'Ndjili. Tous ont l'impression, il y a des réactions, il y a différentes personnes autokouti awa, mais plus précisément il y a des combattants et UDPS. J'espère bien autour en tout à l'heure à midi qu'on énumérer quand même la valeur au Etienne Tshisekedi wa mulumba azala na ngope o esala que on va croire dans la lutte au tilelo. Mais même sous baza peut to soin bon mais j'aimerais d'abord na banda la question mam to mon les gars awa balobi journaliste place nyo soza ala nelaka mouvement malobanyo so batu balobaka toye awa biso nyo so pona ozwa corps ya Etienne Tshisekedi wa mulumba o ezon après 2 ans
mais on dirait que comment changer la papa est-ce que d'abord c'est important la minute au rendement de compte salama ou encore comme maman oyebi ke full ezalaka na amte mais kofinga eza mabe na moral ya bien kofinga eza mabe mais yeba ke esika batu basanganaka ebele makambo wana ezangaka te mais ce qui est important eza likambo oyo batu baye kosala awa c'est ce qui est important batu baye ko bakombata UDPS balia UDPS batu nyonso balingaka papa Tshisekedi baye koyamba ye bon pour la lutte oyo asalaki pour na Congo c'est ce qui est important. OK. Alors tous en papa posé belé papa yo l'impression de cause la ndenge nini comment on a le lo corps Etienne Tshisekedi wa mulumba ko zonga na mabele ya bakoko na ye po na ekundama. En tout cas o ezali mabele ya bakoko Etienne Tshisekedi oyo mboka na ye. En tout cas tozana esengo mingi po litu oyo ya mené combat moko boye na politique oyo ya sali lelo soki tozomona ba politique belé bakomi koleka na TV bakomi kosala ma politique grâce à Etienne Tshisekedi oyo tozobenga lelo héros national. Grâce na ye oyo tozobenga héros national pona tanga kalezalaki yo koleka na TV oyo lobela ma politique te mais Tshisekedi oyo asali keno aluki démocratie na mboka oyo yango batu nyonso omoni a former IDPS ezali école ya formation yango omoni keno batu ebele bakomi kosala politique na grâce ya papa Etienne Tshisekedi to en aéroport pona koyamba pona ko honorer ye corps na ye. Alors, mon Lilobani, beaucoup on a peuple congolais en général et puis bah combattre plus précisément il y a IDPS au Bayeko Yambakor il y a papa étant d'esprit ni il faut bazala nango attitude ni il faut bazala nango comme on a le lot corps il y a Tshisekedi Kozonga donc je commence aussi c'est puis papa au répondre au repère ça moi Liloba par rapport il y a même question à bon nazosenga na ba combattant au Bayeko Yamba Etienne Tshisekedi bayebi que non IDPS ils allaient partir à démocratie. IDPS bati ya kibiso tolérance il faut ezala toza na kimia toyeko yamba papa ko ezonga malamu to lelaye to kanisa maloba o bandai ko yebisa biso to tikali biso tikali wana lit ezoko continuer c'est ça. Merci papa moi liloba mki oko bakisa. Bon pour la présidente Tshisekedi événement ya lelo ezalaki événement moko tozalaki kozela nango. Mais Toyeko Yambaye en tant que père de la démocratie, en tant que père Tata Nabiso, quand la lutte a mené na Katia Congo, Azalaki tout d'abord koyebi ce peuple congolais pour que alongola Bobangi. Bobangi nde ezalaki kosala peuple congolais parce que Bobangi angonde kangaki peuple congolais na Katia Boumbu. Azalaki koyebi ce peuple congolais alongola Bobangi pour que destin ya peuple congolais ezala maboko ya peuple congolais yemoko. Pour ceux qui bolongoli bobangi, cela veut dire que beaucoup se faire libérer na makambo ebele pour que mboka ezwa bonsomi ya solo. Nde eloko moko e marqué nga na vie na ngai pona Etienne Tshisekedi banda abanda kilit na ye l'air ba élire ye en 78 en tant que député ayebisaki biso ke l'air nazalaki mwana muke tokei na stade poto yambaye azo yebisa bawe bazalaki kopona na maponami na temps wana azoyebisa bango tokei po tokende kolobela bino po ke mboka na biso ekoma na démocratie mais ya solo lera komi awa aye po alobela peuple congolais mais atikalaki moumbu ya peuple congolais jusqu'à sa mort nde eloko wana ezotouche nga na kati ya motema et c'est pourquoi peuple congolais nyonso azoya pona koyamba papa il faut ayambaye na boboto désordre ezala te mafinga ezala te parce que azalaki koyebisa biso ke kofinga eza mabe azalaki kopesa biso éducation wana il faut tozala ngo na kati ya mutu na biso nde oyo emarke ngai pona Etienne Tshisekedi père de la démocratie le peuple d'abord. Babi base ndango na base donc bino nyonso bana kini omoni ne to yamba père donc oyebele makambo ebandi babi biso se retrouver dans la marche.
Maman. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.